Bonjour, 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 bonjour. C'est Mère Fashion de Nantes. Na pesi bino bambote bele ba bonjour na bino ebele bele. Na oba bazo finga, na ba oba baza bien nanga, na ba oba linginga. Na pesi bino bambote. Nzamba pambola bino. Et na sengi pe ba merci ba baza ko s'abonner na chaîne nanga. En tout cas na remercier bino ba merci bele. Bo continuer kaka, bo zalaka nanga. Ba ope ba s'abonner po ba finga, ce n'est pas grave. Ezaka nzambe na bino, nde muta ko juger bino nga na o juger bino te. Donc na ye lelo lisusu kolobela Karine. Na lobaka tout le temps, wana ezaka parole nanga d'honneur. Na ye kolobela Karine lisusu. Soki bo tali bien ba vidéo na lobaki na bino ke Karine azwi ndako. Karine azana ba travaux. Lelo j'espère que bato misusu batalaki vidéo wana ona lobaki bandiminga sikoyo. Bomoni lelo Karine Mokonzi azwi ndako akoti na ndako na ye. Bomoni pe atie pe bilili atie pe chambre na ye atie pe alakisi pe cuisine na ye. Donc dans l'obay na bino bo patienter bozala pressé te po mbeya siko azwi ndako bomoni akoti na ndako na ye ezalaki na ba travaux siko ba travaux esili akoti na ndako na ye. Donc lisusu nazoloba na bino boye ke bino bato bozo finga botika ko finga. Karine a changé. Tolobaki bopesa temps Karine a changé. Karine atiki siko makambo ko finga. Karine atiki makambo wana bino siko botikalika na kufinga. Botikalika kolobela ye mabe. Botikalika kosela ye makambo. Siko tokomi na monde mususu, tokomi na stratégie mususu. Bo changer pe bino. Siko biso tolingi lisusu ba guerre na ba musicien te toboyi. Bolanda ki lobi émission Karina azalaki na marketable asalaki émission na ye bolandi maloba na ye alobi alingi na ye lisusu kozwa baguerre ya bato te. Baguerre wana ya 45 abanda obunda ezalaki baguerre na ye te. Mais na minute oyo alingi lisusu baguerre te. Bino pe botika mafinga. Biso sikoyo tokomi kumisa mutu nyonso tokomi sepelisa mokili tokomi siko tokomi na miziki biso tokomi makasi na biso siko tokomi na miziki tolingi lisusu mafinga te tostiki ba mafinga bino so bolingi bozonga kasima bozala kasima ka kofinga kotonga kofinga kolobaka babilobela na kati ya ba message na bino botindelaka bato wana ezanga tina boyebi batu te me bozo loba kaka. Toyebi pas eza na Congo tozo comprendre bino. Mais biso pe toza ba famille na Congo, toza pe na ba famille awa, mais bolingi ka kofinga bato. Mais na préféré soko lingi mutu te kofinga na ote kotala pe vidéo na ete. Nga nazo senga bino soki bolingi ba vidéo na nga te, bo finga te, nga nazo finga bino te. Donc lelo na ye koloba ka pona Karine ngana lobela ka Karine biso siko toza lisu problème na ba musicien te ezala Fali ezala Werason ezala Koffi Olomide ezala Ferregola ezala Fabrigas peu importe musicien oya ya Congo mobimba tozali sous problème na bango lisusu te toboyi na biso botika koloba lisusu makambo wana biso siko kaka tokomolanda nzela to tracer nzela na biso ya musique. Et lelo nazo senga lelo vraiment c'est Mère Fashion de Nantes azo senga ba fan nyonso Karine bo masiko ko sala promotion na banzembo ya Karine bo vraiment bo sala na bozala makasi na côté wana pour na promotion ya Karine na clip asalaki ya liboso ya moto boyo kakango et puis na clip o asali pe ya sima laisse-moi tranquille boyo kaka pe ango boyo kango toleka tozali susu makambo wana te to au fait le passé il faut pas bolobela biso siko le passé toza siko le présent botika le passé to sito bosani parce que tango mutu asengaka pardon ou alobaka asengi pardon na mutu
bazongelaka su makambo wana te. Donc biso tokomi sikoyo na nzela mususu totiki mafinga tolingi lisusu bamafinga te. Bino botika kofinga pe, botika kofinga toyebani te, toyebani ka na internet, botika kofinga bato. Au fait vidéo nanga message nanga lelo eza boye. Yango wana nazoloba na bino botika mafinga. Vidéo nanga soki bosepeli nango te botala te. Bo cliquer te parce que ekopesa bino kanda pe bofinga parce que nga nazofinga bino te. Bozo finga toyebi pe bazofinga ba misu bo se tromper te hein. Nayebi bino nayebi ba adresse na bino hein. Bao baza na poto, bao baza ou na Nantes ou na Paris. Toyebi ba adresse na bino, toyebi ba kombo na bino e bo sala erreur te. Bo kanisi tozoyeba te tozoyeba bino bozo finga na kunju mais tozoyeba bino mais toza wana te. Biso tozo tracer via musique siko tokomika kotalela Karine mokonzi la baronne pona kosala promotion. OK, donc ngana pesi bino ba mbote belé na pesi vraiment ba mbote na pesi mbote vraiment na ma Mireille na Hollande ba mbote ya ma Mireille na Hollande et belé bo s'abonner tout comme na lobaka bo s'abonner. Vraiment na pesi mbote na pa matondo, na pesi mbote na papa Mia Tembo, na pesi mbote na mama 5e vitesse, na pesi mbote na papa FMI, na pesi mbote na liboma Karine mikolo na omona ote. Na pesi ba mbote belé bana mambo nyonso, ba fani nyonso a Karine. Na pesi bino ba mbote belé. En tout cas ba bon après-midi na bino. Tozalaka makasi siko na promotion ya Karine. Bolala te, botiaka banzembo wana de ba clip nyonso mibale wana boyoka kango na voiture, na ndako, na téléphone, en tout cas boyoka tout le temps pour tout ça la promotion makasi. Donc voilà, prochaine vidéo na pesi bino bambote belé, c'est Mère Fashion de Nantes. Bye yo.